frère Picho alongwe pas frère Moïse. Ezana ba misusu pe oyo bazana bisote mais bazana biso. Au moins apena niti mutu moko ayembela ki na ye kaka mwasi na ye mais azuka maloba ya nzamba tie wana. Ngape na kosa top 10 na poni banzembo ba artiste na CPA na ba on a bimisi ba top 10 parce que ton na zana frère Moïse na bano peut-être que zotam so charge ka ya ba louange bani bonzambe yo zanga na Congo na biso. Yango so mona makamezo la ka kanga bote mingi bandeko ya émission na bino pe ya biso to lobaka tango nyoso to bengaka bonzambe lelo lisusu to kanisaki komona bozali ebele na ba bisika nyonso zubino pona kolanda lisusu émission oyo bonzambe oyo tolekaka mokolo nyonso na www.info16.com kuna nde bozwaka ba news ba information nyonso ya malonga elongo na ya biso tobengaka cordon tonto 16 mobali ya serie oyo azosala misala ezomona na miso bato nzamba pambola esika azali lelo tozali na moko ya ba invité na biso ye moka ko se présenter ayembaka za moyembi mosali ya nzambe atamboli pe na bisika mais lelo asepeli asala album na ye pe tolobela na tina likambo ezotungisa pe bana na nzambe mwa mingi mais nalingaki avant tokoma na yango to yeba enano mbote papa na biso Picho Pieme mbote papa Blaise tosepeli koyamba na émission na biso Info 16 napena sepeli makasi vraiment kola pambola bino pambola bato Info 16 pokene liboso vraiment émission na biso komo na bonzambe tolobelaka mingi actualité makambo ebele oyo bato babitunaka mais biyano ezalaka nde awa lelo tolingaki to lobela na tina ya mama likambo oyo est-ce que lelo papa Picho kotala miziki ya nzambe po yo tamboli mingi otie pa frère Moïse Matuta o tamboli lelo sali chemin na yo soko taliban makambo nyonso zoleka lelo tokoyi kolobake na loyembo ya nzambe bonzambe ezali ouais na apesi nzambe merci pour na opportunité oyo quand même na zo attend ko expliquer na bana nzambe soki bonzambe za na banzembo ya bana nzambe tote na koloba ke bonzambe ezali mais ce qui est vrai que ezana ba misusu pe oyo bazana bisote mais bazana biso oh parce que ngana lobaka toujours na mama nzambe ezana bato to benga ba vrai ba faux vrai bazali ba vrai faux bazali pe ba vrai bazali mais kotala lelo ndenge lelo loyembo ekomi parce que nalingi batanga totanga ba kombote mokili yebi kotala lelo loyembo ya nzambe neti kaka nzamba za susu kozwa lokumu te po lobi tozaki na banzembo ezali kote ya bato oki mutafani na nzembo mutu sako bakinga na bongola motema na nzembo par exemple ya ndeko na biso Denis Ngonde ngana bongola motema na nzembo na biso ya ndeko na biso Songolo Mpakala mais lelo eza souté qu'est-ce qui se passe au juste nzambe azate to inspiration azate papa Blaise na mama nzambe na koloba boye Christ atikaka honneur na nyonso kuna na lola akitana se à perdre honneur wana pour na ko racheter ngana yo c'est-à-dire honneur ou a perdre wana biso siko na notre tour il faut vivre pour na ko zongisa la honneur na ye soki yo oza mwana nzambe et que ozo vivre pour na ko zongisa lokumu pa nzambe te mituna so oza nga munini parce que vie na biso mobimba to koma lokola ba c'est-à-dire net nga mi benga propriété privée en nzambe donc c'est-à-dire nyonso na ko sala lokumu na mufeza ka pona eza maloba te to eza bonzambe papa poni na za vi na nga mobimeza ka nzambe na nzambe so gracité parce que tozomona lelo banzembo so tolobi totala banzembo lelo omona pena niti mutu moko ayembelaki na ye kaka mwasi na ye mais azuka maloba ya nzambe atie wana parce que ceux qui battent kumbama au moins battu sur kumbama so battu labi netolama battu sur netolama ngana zo ngana yeba pe battu zo tuna biso bazunga ba yeba ezali manque ya inspiration to ezali que lelo loyembo comme na commerce bon ngana ko lo peut-être qui trop artiste pe ceux comme kota la mamango ndé comme pe ko bon maman kamususu
parce que mutu akomoluka sala likambo boba lokwa naka artiste nazwa oyo nakotisa kaka esala mpe kaka bien oyo na makambo nzambe ezala bongo te makambo nzambe eza baprincipe et baprincipe wana échangeara te. Frère Picho alongwe pas frère Moïse. Frère Picho alongwe pas frère Moïse eza nango mabe te na Bible séparation ezalaka nango elo eza mabe peut-être division toko se séparer pour que peut-être ngana na poussa musala nzambe na ngambo mususu papa Moïse patikala azopoussa na ngambo kuna mais tozala nde divisé te voilà. Na misala nyonso sali lelo na bakri nyonso ebele bele obwaki lelo kokabwana ça peut moi passer ça peut moi bien te parce que toyoka sous te ke ba mama na ngai bino kuna boyeli nani biso awa toyeli Yesu mais toyoka ngo sukuna mama na ngai natuna bino motuna wana boka ki kuna mais le wana frère na bino azaka munta mituna na bano tuna peka na mesana kotuna natuna lisusu motuna tu na bi boyebanga na mituna lelo natuni lisusu kicha bokonzi bongi na nani so kicha bokonzi bongi na nzambe photo zongi la ngona na ba circonstance nyonso pa le kumo to sala musala ni za ya biso te biso do papa Denis Ngonde frère Moïse Matuta papa Patrice maman Laure Mbongo maman Godé Bondembe frère Henri papa tout le monde on travaille pour nous le kumo pa nzambe ana so le kumo na yo kumo zonga pa mutu mususu lolenge ni tozomona lelo moto akoyiko bima na premier album bo sentir bon nzambe makasi deuxième album ka bomoni mutakomi ko tâtonner elo ni esala ndengwana. Non, c'est le premier album nanga nazo kota ba retraite ma mebele be naza vraiment sollicité mingité et tinanga le kota retraite ça la kota veillé boy zongi sa boy tant album ebima kola tomolongo comme na succès na komi trop sollicité na bato ba tant sur banozo na ba retraite komi un peu ba bingo fo le ka koto ba fo zonga boy siko nyonso wana fo ozala na équipe moko o baza uniquement wana pour nous soutenir yo parce que si vous avez besoin de soutenir musala we ko zaila yo passe contenir ba sollicitation ndenge komi ba benga koto bazongisa koto so pe mitikika ndenge wana passe donc faut parce que s'organiser pour que makala wana za toujours européen. Est-ce que frère Picho ebike na katikati ya musique lelo ba fo ba koti mingi bon nena ebeli monguna na biso arodaka comme un lion aza lion tema arodaka comme un lion pour na koluka mutuni ako bebisa tant Bible zolo bakaza comme un lion c'est que quelque part bazo reconnaître ma force na ye donc mutu azolinga combattre azata msu plus fort que yo so yo sko lobosa la erreur wana mitika nyongo zoma bat musu yazo mona kaza na nzambe nzoka tam so satika nzambe kala ye bana ete parce que ennemi na biso pas za makasi lelo bato bazo na même yeso loba na biso to bundaka na ete tout temps il a rien de combo yeso po yeso mtalonga mais lelo tozomona lelo eza pasi kotala ke musique ya nzambe oto ebaki musique ya nzambe lelo ekomi musique ya licho parce que bato moko boye babimaki pe bato moko babimi bazwi musique ya nzambe bakitisi yango na esika oyo bato bakopesa ngo sur lokumu te tant omona ndengo nozoloba nini ton nazomona bongo ça fait mal nga nazalaka soki esika oyo nzambe fazo lokumu na yazozwa ngo te tant que mwana nzambe sala nga passe makasi parce que souci na ngai toujours so tusangani so dosala likambo eloko moko ebimi eloko moko ezongi boye ezalaka mpona kozongisa lokumu mpa nzambe soki eloko moko ebimi lokumu ya nzambe ekomozala un peu choqué un peu dérangé là ça dérange aussi donc faut tosala vraiment effort nayebi ke na nzela émission eza émission kola pambolo vraiment papa mpona émission initiative ozwi ya kolobelaka bonzambe so tolobela ngo pete mabe faut tolobela ngo pour ke bonzambe mpe ezongaka c'est à force ya koloba mutu pa yokaka na ba tumusu o basi batengami mais akola na pe mission liloba moko esali Saint Esprit swingé par lui amiko zonga na nzela parce que tozomona bato bayembelaka nzambe o baza na banzembo on dirait bino o boza na nzembo parce que na ka album na yo bino o boza na inspiration zuta pa nzambe c'est comme si bozo banga ko loba na tina na nzambe so to bangi o loba comme si yeso kota na Jérusalem bani mapekisa bato koganga koyamba ya c'est pour pekisi bato wana même mabanga oyo ekosala c'est-à-dire nga loba toujours lokwa ngaza na opesa nzela te na mabanga ekumisa nkona opesa nzela te na mabanga défendre ko biso za tout ça on a toujours pour honneur ya Christ
parce que honneur wana ya perda pour na biso nous en retour faut tous ongisele yango voilà. Mais tout le monde sur le terrain l'album ezo bimé belé ba type du top 10 il y a ba musique ya Nzambe au monde appena que frère Kingandi le premier frère Songolo le deuxième top 10 ouais eza organisation mutut ngape na ko sa top 10 na poni ba nzembo ba artiste na CPA na ba on a bimisi ba top 10 na mais so Nzamba koto na top 10 alo la wana est important frère Picho Pieme album eza ya combien de chansons dans l'album il y a plus ou moins 10 titres au bana Nzambe faut baser la peine titre na ngoza un seul nom na lo belaka komo moko na bona ngolo ba komo mususu parce que ngani na zaboye so na miti na place à moi so bakanga ki en flagrant délit ba yokuta na Yesu na temple avant de abi ba jumu moi ça ba bois ki wan très bien tout tchasse ko Yesu devant les faits accomplis maître moi so do kangi boye frère Picho c'est là mo beko fo ba bambe ba bomena mabanga oui soki Yesu a pesa nzela ba bomena mabanga c'est roi lokwa bazaki diriger na ba romain pe benga ba condamner comment yo ko pesa nzela ba boma mutu bon soki ba yibatika loi ya Moïse susu e hotelemela azong sela batona ka loi wana abi parmi bino muto non ça li sumuté ou bien muto non ça non o akoya loi yete abamba mutaliboso wana Yesu akomaka na mabele akoma 2 fois akomi bakutaki azokoma tune question azokoma a répondre bango azongi sukokoma or na Bible Yesu akomaka 2 fois mkwale bosa komaka ezalaka po apesa ba loi na Moïse frère Picho tanga tomboli misu ba kuti mona mwasi wana bato bana condamner baza susté atuni me bato bana condamner baza te c'est ngape na condamner te wana bana ko masko deuxième ligne ezaki sous loi te wana ezaki grâce puis Josolo ba bien est-ce que on peut changer te pour problème eza au monde Josolo ba bien bato so na o ba lelo ba changer ba banda ba lo ba apeka abonné Josolo papa Blaise ngando zo mona ngawa na botama na lisumu c'est-à-dire muto apikula lisumu na vie na ngeza Yesu o lisumu ni ngombe mangana na kufa moko éternel mais Yesu peut on aya kufelinga kabolinga na liwa lokwa deux lignes parallèles or deux lignes parallèles écoute na raté donc ngana liwa ne naza beto kuta na raté donc ce que ça dit que l'on a kufi naza kaka ozana ye siko mutabongo sina kumisete na kumisa nani na yembi na obi ondima kobeta malokola ebwele na likambo yebaka mutu na makolote me kaka pona ngai omitika lokola mbeka Yesu ozwa kutu pena liwa Yesu na ngai na motife ya bolingo azwa pena liwa mais motife on ezali ni bolingo ka osoma mutu ba yoti ko convocation ba kanyo ba no beto ba solo ma ba tu motife za ni o po alinga batu mingi Yesu asala encore est vrai pour nous causer que c'est la cas Nzambe le kumu na so mutu osala pour le kumu Nzambe te yeba ga travailler na batu mususu pour mutu azana bisote aza contre biso frère Picho Nzamba salaka azo sala père o salaka pourquoi les autres to botami to kuti Nzambe ngala botami na kuti da Nzambe zana makambo sa salaka déjà to na yena mukili na muna o sala to pe na oleka continuer ka ko sala yona yemi na yema Nzambe bolingo na obi même définition bolingo écoute da Yesu alinga biso tozo bakisa nini likolo makambo Nzamba zo sala poni lilo loyembo ya lelo bato bazo bakisa eloko mélange bazo bakisa eloko mususu likolo ya makambo Yesu sia sala ce qui te habite kumisa Nzambe na ba effort na biso personnel to za limité yango faut ça toujours recours na Saint-Esprit tant on ça recours na Saint-Esprit ko abala toujours ko inspirer makambo sika pour zanga malobate pour ce lobo sala kana yo mo malobe sila et comment pendant qu'on force ko la taloni e bende ko botaka ko la so sali donc malobe sila mais so koza o kangami kana Saint-Esprit jamais au kauka fait Picho Saint-Esprit a ko inspirera toujours pour na yé pas ça ko vrai pour le coup maison a patata Nzambe za passer Nzambe za et ça passe sur aux forces mais sur na Saint-Esprit au monde que ça on passe Nzamba za lokumu Nzambe vraiment kumbama tozana frère Picho calamité tozo chité pardon émission oyo et kumisi Nzambe na États-Unis et pas ya mama na biso Mireille Lava na Canada et papa mama na biso Masele Lukanu na France et pas ya mama Janine Lukanu pe le pasteur Jean-Claude Gracia na Portugal na Luanda et pas ya notre bien-aimé
Adam Zinga, pe Samuel Eto, pe bien-aimé na biso Lavado Kopa. Papa Picho, toujours chité, toujours qu'il y a aussi sa pendant émission na biso. Ozo bangate, lobby o se retrouver, lokola bande comme suba se retrouver. Je ne crois pas. Nga lobaka, ni na osela nzambe. Soki sali ga pambolinga, na ozana ye. Soki na bonzambe na asepela pambo anengate. Otika ba mission te oke yo mo ne bande comme suba sala. Soki nzamba asepela pambo anengate, na ozana ngape kana ye. Mais na yebi ke lokwa un bon papa. Ako awosala quand même bien pour que nazala pe canal ya bénédiction pour na batu mususu. Papa Pichu, ozi production bonzambe ezali ozi production na ba musicien balobi ke bo kende France na ba musicien otiki baninga na o ba musicien o préféré o mema bandeko na yo pe okene zo batu mususu na esiko zo kende wana bonzambe. Bon ngana na saela ngote na bonde na nzamba sala nga grâce pour que nazala vraiment réellement lipamboli même pour na bandeko na ko travailler na bango na yebi que eza nango facile et le Saint-Esprit pas za pour ko sunga biso na yebi que nyonso eleka malamu voilà koza motema malamu za likabo koza motema malamu na komo mono ndereza pe likabo pour ça na batu mususu bazo ko kozana mutema wana vraiment te mona pena mutu azana enenga ko yebeli wana me mutema wana non tellement ça mutema yete azo forcer ngo moi difficile okoloba nini otala télévision caméra na biso ngona okoyebisa batu nini bato baza déçu bande ko belé oyo musique ya nzambe babuka ba CD kuti ya batu misusu okoyebisa bango nini na yesa bango na biso na bango biso na bino tout est vrai pour la gloire du Seigneur. Saint-Esprit va continuer toujours à inspirer à biso. Mais yo muto za na molimo nzambe. Je te rassure que ce que loko waneza kozong sa lokume pa nzambe na ote. Saint-Esprit oza kati na yo ako sala quelque chose pour comprendre que loko eza kozong sa lokume pa nzambe te. Mais loko oyo et ozong sa lokume pa nzambe. Lo yo za na Saint-Esprit ngape na za na ngo. Tu oza toujours connecté pour que lokumu total les ont à capatata. Donc bozela le bon seul non. Mais bi que pas pour la bande nzambe belé bozela vraiment les albums moko bien un album moi vraiment na bimisi ou ezakati nanga parce que ton na frère Moïse na bano peut-être que autant se charge quand il y a ba louange mais na un seul nom de beaucoup découvrir totalement qui est Picho Pieme. Pesa so ba contact na yo. Ouais bande ko ba besoin de contacter ngai beaucoup zonga na plus 243 89 85 35 615 plus 243 89 85 35 615 donc ok soit na Facebook Picho Pieme WhatsApp yango wana kaka donc voilà donc vous avez besoin ya peut-être album mango pour na sala ngonga moko producteur Rosalie ya to sala musala tant que ne bandeli boyeza malam na pamboli bana nzambe mingi vraiment bolanda émission o bonzambe pour so bonzambe za tete vivre répéter bonzambe yo zanga na Congo na biso yango so mona makambo yo la ka kanga mais so bonzambe koti makambo funga mana. Merci papa na biso Picho Pieme to sepeli ko yamba yo penza na katikati ya plateau na biso ya Info 16 Tonto 16 mon cordon nzamba pambolo siko zali na ba opportunité aux opesa biso afin que musala et s'avancer. Nzambe apambola bato nyonso bazolanda biso na libanda ya mboka. Soki ozali na basisation au moni ozape na poso participer na émission ozana besoin oloba quelque chose ozana besoin mituna otuna ozape na besoin to lukande ko moko to sloba na tina ya bonzambe parce que semaine o nyonso nazo luka ba musicien nyonso o ba yembela nzambe mingi na lingina zo bato ba yembela na mwa nzambe kala parce que moi kala on dirait bonzambe zaka moi mingi kala on dirait moi lelo mo bonzambe ko moninga na mwa muke tozo linga pena to luka bato o ba yembela ka nzambe na solo to yeba eloko nini ezo sala ke lelo lo yembo ekoka suko komisa nzambe te kala ezaki muto ki lo yembo aleli
mais lelo mutayoki loyembo kutu posa kutu na paso asa soke loko nini nzambe asa la biso grâce tozali kokoba toujours na koluka ba information vrai pour na musala na biso et avancer ba numéro na biso za fixé wana benga biso contacter biso nzambe akozwa lokumu tobosani tina musika ya kopesa bandeko nyonso mbote ba o bazali kosunga biso na musika na Allemagne, Belgique, France, Canada, partout bozali en Angola, aona Kisasa, batu nyonso. Notre bien-aimé Picho Pieme kala mingi te azako bis album na ye, na yebi ke ba détail bokozongo na katikati ya émission oyo. Nkolo Yesu apambola bino, soki Yesu akoyate to okutana lisusu. Bye bye. Says